Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Ah, Mimika Bongo, Miminga lelo wapi. En tout cas, yada Kisasa eza munene. Ok. Na yeko comprendre que Kisasa eza munene, eza vraiment munene. Ah, toza na cité ya maman Élysée. Voilà. Notre maman, notre diaspora. Atiki poto aye a pona ko investir. Ok. Et en plus azote kaba mapango. Ah, toza na ba 20 sur 20. Voilà. Ah, wa maman Élysée a pesibino okoma kolo lupangu na moins cher. Koma kolo lupangu na moins cher. Talaka ko okoma kolo lupangu me na moins cher. Biso eza bangomba to banda ko kire, o banda ko sala biso a mabele za plat. Voilà. Pas maman Élysée soko ye en tout cas bandi ko tonga. Ya on attend na mutuka bien ti to komi. Awa eza la moto, eza la vélo, eza la makolo okoma sans problème. OK. Na cité ya maman Élysée en tout cas koma kolo lupangu na moins cher. Ah toza na ba 20 sur 20. Mutu po lingo somba soki 4 soki 20 fois 6 kaka yo. Et pas maman Élysée ça disponible. En tout cas bande ko nga ba diaspora boloni pe mingi na mboka bapaya bozonga na Kisasa boya kolona pe na mboka na bino tonga koma kolo lupangu na mweshe lobi okokufa kotikela baboti nini okotikela bana nini bando fandi 20 ans na poto 30 ans na poto ezala na Cameroun ezala na Afrique du Sud ezala ba congolais partout dans le monde ya kokoma kolo lupangu na mweshe et pas maman Élysée. En tout cas toza na ba 20 sur 20 eza disponible. Ba conditions za nini pona okuta na maman Élysée? Ba conditions za ka topesi eza compliqué. En tout cas na mona bato mutema mala mama na zona losambo. OK. Na mona bato mitema mala mama na za fin. Maman Élysée zo compliqué te azo sungande biso ba congolais. Oh non to komi ba kolo lupangu te to koma ba kolo lupangu na moins cher. Na pitala lupangu mais na prix abordable. A toza na maluku. Tala yo mo balabala banda to bandi. Mutu ke kangami. Te. Vélo e kangami. O moto e kangami. Ça veut dire biso eza pla bango kuna bazo kosa bato mabulu bangomba banda ko buke ko zwata. O ya ko lemba pe na ko tonga. Mais pas maman Élysée en tout cas mabeleza. Kando moni pla boy. Voilà. Kaka ndengeza. Soki na memio yada pona lakisa na batuke ya maman Élysée za lukuta te. OK. Okomi kolo lupangu na moins cher. Otongi otikeli pe bana po liwale reya et la kate. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris à l'image avec Mimika Bongo. Na chaki tembe na kota ki doute a bendinga na liboko inde wapi ti na mabele a on atali niveau espace ezali. Oui, na moni da mutu atongi ya ye. Okoma kolo lupangu na moins cher. OK, déjà tout le monde déjà population belé. Donc déjà boy cité il y a contacté biso déjà dans ba numéro nyonso ça affiché pour benga comme kolo lupangu na moins cher. Ya wote Mimika Bongo. Ya mwana silo ke pa maman Élysée comme kolo lupangu na moins cher. A tozana maluku. Yo mo moni déjà bato babandi de kotonga tonga. Na basima kuna nyonso bato déjà babandi otonga. Yango to bengisi ba diaspora. Lem toza makoki osoma na bandal te. Ozana makoki osoma na kitambo te. Mais ana maluku bato bazé belé. Babandi de kotonga. Baninga na bino pe ba diaspora. Mimi funga pe na zo monda mwa. 20 sur 20 c'est ça. Yango wele la déjà place à liboso l'axa ba caméra balancer l'axa wele la déjà place à prince. Pour macadam yango yo. Ba kolia ka muke ba fungoli macadam. Voilà. Zala peme na macadam accessibilité donc aux amobimba. Ah aux amobimba au kota sans problème. Bando banda ne bandeli kino komi pa maman Élysée mabeleza plat. Mabeleza ngomba te obanda ko kuko so masime ozo autant. Et pas maman Élysée soko sombi 20 sur 20 na yo okomi kolo na moins cher otikeli bana. Héritage ya malamu ya otikela bana na 5 kilo za parcelle. Siko ya kokoma kolo lupangu no na moins cher. Ndeko papa ndeko mama ko hésiter te donc opportunité pesami et pas ya maman Élysée na prix malamu koma kolo lupangu na prix malamu donc ça na maboko ya ba escroquer maboko ya bananité donc tout est bien tout est calé fille de ouf na tike da kota ki ba mais na moni yango ngai moko na za awa na za na témoin na bino ba nyonso bo somba awe za na ngona mikakatano tu donnes ton argent on te donne le livret parcellaire aucun livret na yo bongi soko za na ngonini so po otikela mona kaka yo biso ka mbongo biso to pesi au livret en tout cas ba prix est abordable
tina obeta sete koma kolo lupangu na moins cher pona yebi mama na ya mote ya malamu mama na zona losambo ça veut dire tango osomba lupangu no za pe beni voilà osombi lupangu na maboko ya mutabe za mapa mususu osombi lobi comme lukelo ba problème mais pas mama Elise tango atekeli asambeleli yo nzambe pesa mbonga kotonga voilà amen. Mama Elise motema monene a pesi opportunité na bana Kinshasa bana aéroport bana États bana mokili mobimba koma kololo pango na prix ya malamu depuis Kinshasa ezamboka na biso partout tokanga mimbi trop bandal tokanga mimo lingalo tokanga comme sika moko pesa li susote ah watala nde tozo respirer voilà oh pepe nzambe ezanga typhoïde voilà ezanga malaria en tout cas yo zabi o chepe mo étage na yo likolo zo zo pepe soko ke peme na aéroport pour matinchilie ozongi bisiko zalaka voilà donc comme ko lupangu na moins cher prix moko abordable to tambola to relaxa bango pour ba mona ke eza disponible soko yesiko zu lupangu no to pesi o livrer biso to kanga to yaka lobi to kuta na chef coutumier aloba masolo nyonso na chef coutumier asilisa nyonso da nyongo chef coutumier te chef coutumier pe ya gele lo na kam singa OK première fois na mona ka ba jeune ba chef coutumier ba mpaka mais on a moni ya jeune garçon na olinga soto sisi na tuna soka za marié oh elo ya suka na usala mimi ya solo ngapi na dzopeti na ko mama coutumier na katela abino ko mama na ko mama coutumier na katela voilà mesdames et messieurs nous vivons l'ambiance à la Katia plateau donc Kinko Maluku et ça dit biso bien comme on a espace à boyer donc ils a vraiment kitoko to profiter de l'occasion où il y a kozwa mabele na prix moko ya bien prix moko ya bien quand on a prix ya bien ngamo na zoka mon a prix yango donc benga ko hésiter te voilà numéro za wana zoleka wana soki pozwi mama Elise to ko benga ngana numéro na ngaya da ocha so pozwi ngato bengi yada opesa yo ba information nyonso ko makolo lupangu na prix ya mangondo comme kolo lupangu na moins cher en tout cas ba 20 sur 20 est disponible so pour lingo somba 620 kara yo biso to katela oya yo to katelo penda 20 na yo 6 to peso ba livrer parcelle biso to bomba raté to peso mukanda komi kolo lupangu na moins cher koma kolo lupango na moins cher tozwa na biso bilili to tambola to tala ka ningi salaka ils appellent découverte to comprendre comment est-ce que je passe en ezali après voilà c'est parti tango zana bombo tango makasi zana nzoto yebisa famille que olinga kabango liboso bawa yebisa baroyo kumisaka lakisa lolango na yo kozela te bakufao na simo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo Tango sana bomo lakisa bango motindo kani kyolingaka bango kyolelaka motima bango yo betelaka tolo yebisa bango boye chimukola nga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino chimukola nga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino. Ingénieur Béni, Robert Lotis, ça c'est pour vous, la famille Bouka. Kozela teba komana bokono pola kisalo lango na yo kozela teba wa sima hotanda mbongo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukola nga bikola be nakupenda mumeso lange fami nalingi bino chimukola nga bikola be nakupenda mumeso lange fami nalingi bino. Boutouache
Matole ke monene mona bina te ko. Chilo. Gemira. Abatila, parfait. Calebas. Habillé en macar, hein? Tangwango yo yakola kisalo lango. Kozela teba kende na paradiso. Te espoir mambo te. Kozela teba bunga na lifelo. Tango sana bomola kisa. Yebisa lulango na yo. Rosibuka. Tango sana bomo. Tango makasi sana nzoto. Yebisa famikuli na kabango. Libo sobawa. Yebisa bamoyo chela mudema la kisalo langona yo. Kozela te bakufa. Nasimo ya kotanda mosolo. Kozela te bakoma na bokono. La kisalo langona yo. Whoa, whoa. Tango sana momo. La kisabango motindo kani. Kyolinga kabango. C'est bien. Là, nous sommes précisément à Maluku, la cité à Maman Nabiso. J'espère que vous avez des détails. Nous avons fait Ibino. Nous avons fait Ibino. Comment Kolo Lupangu na moins cher. En tout cas, l'espace est dans le vide et belé. Moment yango yo yo kangisika na yo. Ne siko na telemi ezaka ya biso makadam hein. Naza juste vraiment na makadam. Soki ba fungoli nzela oyo bo mona vraiment que moto elekaka moto ke kotaka tout là. Ozana na mbongo te mais ozana moi petit compte na yo koma Kolo Lupangu na moins cher et pas Maman na biso. En tout cas ba numéro ko zala wana ozana besoin ya Lupangu na Maluku. Tozana ba 20 sur 20. Awa 20 sur 20 no eza disponible. Ozui 20 oh buka Lupangu ya ozasima biso soko pesi mbongo o signer mikanda na mama apesi au livret parcellaire na yo. En tout cas bando tambola nango place nyonso ozala ba diaspora ba nyonso bozana Afrique du Sud ba bozana Cameroun ba bozana Belgique bozana Paris bozana France na Suisse partout dans le monde o yebi congolais ya diaspora ozali zonga na lombango yaka kokoma Kolo Lupangu na moins cher na cité na biso eza disponible 20 sur 20 40 sur 40 mesure nyonso oyo kolinga en tout cas biso na cité na biso eza disponible o na lobaki te na bendi bino matoi ozana na mbongo osomba na bandal te mozana mbongo mo bolingo bomba mabele polara te esika musika ezalaka te cité na bino ya kitoko yango oyo boya ebele bosomba en tout cas boyebi ke so na telemi bosika eza makambo ya CEO makambo maternelle te ya primaire te oyo eza makambo ya secondaire na humanité yako koma Kolo Lupangu na prix abordable en plus na moins cher en tout cas na bengisi bino boya ebele soko zwinga te obengi Daniel Ebika akopesa o makambo nyonso concernant yako koma Kolo Lupangu na prix abordable. En tout cas là moi je vous aime beaucoup. Message est vraiment bien capté tala pesinga ba pasteur kaza mutabolingo hein na kuta na fan na Maluku côté à cité à maman na ngai. Ça veut dire le message est bien passé. Ouais. C'est que batu bazo lia, batu bazo mela, talanga ba pesinga pastek nanga. Nakuta ina fan nanga, banto talanga ajini. Ah bon vivandeni. Oui bon, tu vous rappelles calmement, et dans secteur moi ils a développé. Il y a beaucoup de fermes ici, mais tant mieux nous après s'acheter na batambongo. Tel que ozo mo liboso ba case de mon ils a fermé à Marco Bangout. Ancien ministre de finance Nathan Kabila. OK. Yemuto a bomisi nzela onyo sorti prince. Donc 10 km na Prince c'est déjà 10 km seulement. 10 km seulement. Na Prince. Oui. C'est que des sika osumba. Mais bon vivana bino bien kuluna te, crime moko te, bongité. Mai nyonso zingel biso mai pena oluati. Mai olukate. Oyoki bino moko
mutu wana kuta ina fan nanga lobi mai eza esika koluka te. Ça veut dire nga nazwi pastèque. Yo pe yaka olia bio. Ça veut dire à 100% bio. 100% bio. 100% bio. Mopianga pondu te. Sozaki presete mako pondu eza na mwa. Ah, opesinga pondu. Bon, d'ailleurs déjà déjà place nos sites qu'on a à chaque fois. Merci beaucoup. Maintenant si vous regardez va coordonner à chaque fois c'est ouais on okuta kuli. Merci beaucoup. Papa a au vivandeni. Non. Biso tozawa eza cité. Maman nanga asombi azoteka ba 20 sur 20 na ye. Tolingi toyeba po mutu fa sombe sika waza na sécurité. Soki insécurité ezali mo asomba, ezala te bino batu bo vivaka bo vivandeni. Non, biso kota ko vivre vraiment toza bien. Oui, kimi eza nango. Merci. Kimi ya penze ezali to vivre na ngolo ya Nzambe. Po Nzambe ye moko nde mutapesa ka mutu vi. Merci beaucoup. To vivre. Mai ezala bino bien. Oui. Mai ezali. Mai ezali mais malgré tout soki côté à difficulté ya mai kaka ndenge lobi soki ke ndenge bokoya bokoluka komeka ko frôler biso place ya kozwa mai nde ko iko fortifier biso lisusu. Mais kolia situation de vie. Non, kota kolia en tout cas ya kolobela ko tuté. Merci c'est que bato baza besoin osomba ba osomba na bango problème ezate. Oui. D'accord, merci. Donc kimi eza nango. Tango zana bombo. Tango makasi eza na nzoto yebisa fami ke olingaka bango liboso bawa yebisa bango yo okumisaka lakisa lolango na yo kozela te bakufa na simo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo. Whoa, whoa, yeah, yeah, yo. Tango sana bomo, lakisa bango motindo kani, kyolingaka bango, kyolelaka motima, bango yo betelaka tolo, yebisa bango boye, chimukola nga bikola be. Nakupenda mumeso nange fami nalingi bino chibukola nga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino. Ingénieur Béni, Robert Lotis, ça c'est pour vous la famille Bouka. Kozela te bakoma na bokono pola kisalo lango na yo kozela te bawa sima otanda mbongo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye jimukola nga bikola be nakupenda mumezolange fami nalingi bino Mukolanga Nikola be nakupenda mumezolange famille solo mutwash matole ke munene mwana binete ko chilo Jemira Batila, parfait. Calebas. Habillé en macar, hein? Tangwango yo yakola kisalo lango. Kozela te ba kende na paradiso te te espoir mbambo te kozela te ba bunga na lifelo tango sana bomola kisa yebisa lolango na yo Rosi Buka tango sana bomo tango makasi zana nzoto
yebisa fami kolingaka bango liboso bawa yebisa bango yo otyelaka motema lakisa lolango na yo kozela te bakufa na nsima ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo tango za na momo lakisa bango motindokani kyolingaka bango tango za na bomo tango makasi eza na nzoto yebisa fami kyolingaka bango liboso bawa yebisa bango yo okumisaka lakisa lolango na yo kozela te bakufa na nsima ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo tango za na bomo lakisa bango motindokani kyolingaka bango kyolelaka motema bango yo betelaka tolo yebisa bango boye chimukolanga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino chimukolanga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino. Ingénieur Béni, Robert Lotis, ça c'est pour vous, la famille Bouka. Kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te bawa nsima otanda mbongo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukolanga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino chimukolanga bikola be nakupenda mumeso nange fami nalingi bino. Boutouach Antoine Legi Mounene mwana binete kwa Chilo Jemira Abatila Abe Kalebas habillé en macar, hein? Tangwango yo yakolakisa lolango kozela te bakende na paradiso te espoir mbambo te kozela te babunga na lifelo tango sana bomolakisa yebisa lolango na yo Rosi Buka tango sana bomo tango makasi sana nzoto yebisa fami kolingaka bango liboso bawa yebisa bango yo otyelaka motema lakisa lolango na yo kozela te bakufa na nsima ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo. Vous êtes sur Yo News Télévision, la télévision autrement.
société SARL. Fiki